place là. Posso, foi eu. Odi, mais on ne va pas, non, ce qui... Merci, Jules. Yo, pour moi. Ok. Merci. Tout ça, l'émission va handicaper, mais aïe, bah, attends, ma vélo de cielo. Travail bien accompli, maman Anne-Marie. On est travail bien fait. On est des Julio. En tout cas, travail bien fait. On est vélo et maman abisso et Mérance. Donc, il y a un rôle. Autre rôle au bas. Et papa a abisso handicapé. On t'a monté le rôle handicapé. On se tenir de loin. Maman Anne-Marie m'a dit au Bengi biso Bengi mon on est dans plus 243 81 198 0914. Tout Bengi on bon Bengi voilà na téléphone tu vas comprendre. Tout Bengi maman Sylvie directement contacter biso. Ba mbote zanga ate. Pesa tu ba mbote na papa na biso Faustin Mbanza. À partir à Miki toi na Europe mbote. Maman Brigitte na avec maman Brigitte Motema, maman Brigitte Mbanza. Mbote non maman Brigitte Félicien Mbanza. Donc on a déjà famille Mbanza parce que c'est ça l'émission les loza et le Mbanza. Et là tu vois avec la combo Mbanza pega. Hector Mbanza. Ah, donc après vous allez en mode mais ça a bien des serviteurs Belon pour la Mabeka. C'est le Ndengani. Oui, on dit que merci pour la parole. Pêcher internaute, moi t'aimes de partout au sud Bako, vous avez des conabiso et ça a bien même des serviteurs Belon pour la ma. Au monde a mis un mot derrière la caméra, mais on peut la présenter l'émission. Et maman Moutor doit faire le haut, je pense que vous êtes bien. Une fois qu'on quitté la salle d'émission, maman aimée, elle était vraiment souffrante. Si on a quitté un amour parce que nous on a dit une occupation, bébé mission. En tout cas mission est à la maka, dans cela on appelle les belés de partout dans cela on appelle les belés. N'est-ce ça que maman Moussousso a 5 basses dans les loubou. Parce que le loubou nous qui est au monde de on t'a présenté le loubou, monsieur loubou n'est les caca. Après le loubou, maman Anne-Marie Mbanza, maman chérie, maman Motema, albino. Atali les matali maman nenga baneko pata na sama belé azotambula sans vélo maman vana ndako bimarate abaki non na muni na muna yoki mbela na bino pe na muni no kanisa kai biso boulé peut-être bagé to vendre les kimo ba moi ba donc il soit promettre il faut toujours patient au kozwango Merci Balangai. Bonjour, bonjour, bonne nuit. Ah, moi c'est plus de ne pas d'ailleurs. Donc, ça maman Anne-Marie Mbanza. Moi qui mission ça la belle, moi mission ça le Lubu ana. Et Lambaka wana. Moi qui on a pas ma vélo. À cette façon de vélo si quand on va chercher ça wana. Ndé ko na yé yo représenter moko. Vraiment, ayo présenter maman la salut. Merci Adam Motema. Bon de la capo na ebi colonia fa na atika ngate na bana ngawa atika ngate maman maintenant amata o de benga chechi amata chaise na ye amata na chaise na ye amata chaise na ye o maman Anne-Marie Mbanza atindeli a maman atala ke mission c'est plus l'émission la salle geste avec que vous mama wa dikio tel ça la mia bandika pesa la geste maman Nathalie Sombo ça ma geste ça bien dimanche bandika aussi parce que vous avez belé bandika ça tellement belé donc maman Brigitte Mbanza maman Brigitte Mbanza merci maman yo mwana leke maman Anne-Marie Mbanza donc on a maman Brigitte Mbanza on a maman Anne-Marie Mbanza maman social maman moteur molamo bangina bango na matanga pour reportage puis bon na chaîne maman so Sylvie couple équipe pour le monde pour maman Emile et papa John pasteur Moïse équipe monde kitoko le monde du prophète disons voilà c'est donc tout le pasteur Moïse donc ça directement papa na aller badadiama Luciana papa love Luciana c'est maman Monique ah son entend bon la moni prophète Elodie la maintenance moi c'est Nzambe Elodie la maintenance moi c'est Nzambe maman sociale maman muté amunene. Abonnez-vous massivement
notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso, Sylvie Lukeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. La officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya boss abonné, boya ebele. Boya hésité te, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lukeba, Bolingo ya handicapé. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya boss abonné, boss abonné, boss abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo te. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya Maman Nabiso, Sylvie Lukeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. La officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya boss abonné, boya ebele. Boya hésité te, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lukeba, Bolingo ya handicapé. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya boss abonné, boss abonné, boss abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo. Luka esika nini otala ba ebiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya Maman Nabiso Sylvie Lukeba. Boss abonné, site ya malamu ezali site ya bana Nzambe. Oya boss abonné, site ya bana Nzambe. Oh, boss abonné, boss abonné. Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te. Ezolobela ba personne vivant avec handicap. Ezolobela bandeko oyo baza baze. Ezolobela bandeko oyo baza bandundu. Bandeko oyo baza ba enfant de la rue. Bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisungi na bino, union fait la force. Belela beta force.
émission handicapé mais ayeba to ma vélo aussi. Travail bien accompli, maman Anne-Marie. On travail bien fait. On les a découvert pour passer dans la en tout cas travail bien fait. Et vélo et maman biso et Mérance. Merci na batonyo surtout na émission biso émission tu ba handicapé émission l'unique et seule émission chaque fois YouTube où tu ba handicapé et de personnes avec handicap. Alors lelo toyé uniquement une émission lelo qu'on remercier une personne qui a fait une très bonne acte na nzela ba handicapé. Tout ça comme émission biso chaque fois tu ba handicapé tu vas porter parole ba handicapé. Et tu as représentant na bango tango nyonso to be handicapé ba difficulté na bango ba besoin na bango et puis les projets de l'avenir pour un handicapé c'est une personne il est beaucoup négligé dans la société partout même on ne considère même pas. Alors c'est pour cela lelo na mbele to beta chaque fois émission biso za mutu mo comme thème malam za mutu comme thème bouger et tout chaque je peux dire hein thème bouscla qui vraiment ya ko sepela ya ko tina don ya vélo bozomona vélo bozomona eza bongo mama Anne-Marie Mbanza atindi vélo obomoni bomoni ba image ndenge bazo monter yango eza bongo vélo moko ya sika atili yango nani pour découvrir une émission oyo mutu oyo atili vélo oyo c'est ni mama atambola katisaka un mois na ndako atambola kateza handicapé. Pourquoi? Moyen de transport, je peux dire vélo ça la raté, elle reste toujours à la maison. Elle fait rien du tout, elle fait tout à la main, je peux dire. Quand on toujours dans le déplacement, c'est difficilement. Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'autre. Mais une maman, à moi, une émission, on a fait une émission de Saranaye, à la Elubu, à se plaire qui n'a pas caspé, à apprécier bongo, vélo oyo, pour te permettre d'attendre le malam. Alors, après, on a un représentant, il y a Anne-Marie Mbanza, tu as quelque chose, il y a maman à Tindagi, pour apprécier vélo. Bonjour. Bonjour. Comment on a? Comment on a Gilio Magnon. Oui, papa Gilio, représentant maman Anne-Marie Mbanza. Je pense que maman a posé, et pas maman aimée, je peux citer le nom, maman aimée, et elle a bon handicapé, et je me personnellement salon et puis moi, maman Zanini n'a pas posé. En tout cas, on salinga quand même bien, geste à charité, na œuvre au maman Sali, et zalaki alanda qui juste émission au na nzela YouTube, ndé à monaki maman aimée, ndé à partir wana nde asalaki a pesaye vélo oyo ya nga na ko présenter pour maman azarate ya zalaka na France nde atindi nga na ko présenter na remettre vélo oyo na maboko ya maman aimée. Alors état qui est une bonne personne maman Anne-Marie Mbanza sali yo moko personne mais selon ndenge nini et puis message ne peut que lancer pe bande ko mususu. En tout cas nga esalinga bien na action maman a posé. Eza na mingi te bakoki ko sala action boy. Et puis ça vélo occasion teza pena tout neuf donc vélo ya sika. A pesi yango na ndeko na ye handicapé. Donc maman aimée. Alors être à chaque moment tu es handicapé et les résultats zaka toujours positif. Donc les personnes obulaka to kosaka te. Tu peux ça mbela moto nyonso. On te madame toucher ndé asali acte. Dans ta charité maman Anne-Marie Mbanza posé yango maman Marie zama pambola yo abenisa yo abasoma oyo kozanga pona yo pe ba sepe je peux dire jusqu'à 5e génération ba na surtout va profiter bolam oyo au sali. Alors je suis sûr accompagné triple option toujours ensemble avec moi azape awa triple option maman Anne-Marie Mbanza a posé acte après avoir autant émission maman aimé to sala kanaye na bandali je pense que toucher maman aimé bimakali bandate asaka nyoso tonga tsandako belo ba pesier vélo au pesa sika. Oui, on dit que merci pour la parole. Pêcher internaute, moi t'aimes de partout au sud Bako, vous avez des conabiso, ils ont même des saveurs ben kolama. Au monde on a mis un mot derrière la caméra, mais on peut la présenter à l'émission. Et maman Moutou doit faire le je pense que vous bien. Une fois quittant la salle d'émission, maman aimée, elle était vraiment souffrante. Tu as quitté un amour parce que nous on a dit qu'elle occupation. Bébé mission. En tout cas mission est à la maka na zola on appelle les belés de partout côté. Na zola on appelle les belés. N'engé sala que maman Moussoussou a 5 basa dans les lubu. Parce que lubu ne bokenya ki omuna ndeko na mta présenter que lubu ne monsieur lubu n'engé les kaka. Après le lubu, maman Anne-Marie Mbanza, maman chérie, maman Motema. Albino
atali elema atali mama ndenge bane kopatapata na sama bele azotambola sans vélo mama vana ndako bimaka te abaki non namoni nayoki mbela na bino mpe namoni na okanisaka ye biso bule peut-être baje tovandi eleki mwa bamwa donc elo so bapromete yo faut toujours patient okozwa yango la patience paye bien tomoni mama biso Anne azalaki éprouvé mama Anne azalaki me pouvoir kofeli ndeko na ye mama Anne Marie Mbanza donc mes sincères condoléances mama azalaki éprouvé mais mutia molamo bo mama o nzambe soka peso abiki likano ko bomba ngoto kabela bato mama yango asali geste en tout cas toucher biso makasi toucher biso makasi ba chaque fois que to sala be mission biso to sala émission biso to toana elo pesa biso te bande na biso to bimisi bino na bato ba écran to bimisi bino na monde entier o azana chance na ye nzamba sungi muteme toucher moto sala aide biso sala na aide ana to to pesi le bo muna vélo biso to telo côté to zui vélo ine nandi kona odi to pesa na représentant ya maman biso ezandi kona Julio to zakine depuis jour wana matanga to konti ko sana en tout cas senga plaisir makasi to continue web sur msusu ba soutenir parce que ma continue soutenir ka couple JP kala mingi te so doit avoir ça descente quelque part bloc kitoko yango wana mwana ma Sylvie Damaris descente to sala na ki centre eda ba orphelin et ça kitoko donc bon aider la meilleure façon ozwa le pambo pa nzambe il faut que pesa ba diminue ba veuve ba orphelin ba twana nyonso en tout cas maman Anne Marie Banza merci maman nzama pambola ba place ezanga ki abakisa eza yo mwana belon kwa merci au débuzito merci Beka la main qui donne c'est la main qui reçoit du temps alors vous voyez aujourd'hui que maman Anne Marie Banza a posé acte à charité lui-même d'abord a éprouvé qui éprouvé je peux dire qu'on fait là qui de connaître parce que maman mais c'est condoléances vraiment place aux ali bon vraiment et puis to continuer pour lancer message à Moutounion surtout OEP est touché à mon émission ça va handicapé moi va difficulté à handicapé en pleine émission on va porter quelque chose contacter biso directement contacter maman Sylvie contacter Belon Kwala Mazawa toujours en permanent dans le numéro naie beaucoup sur naie et to koya ça distance na peut au moins image ndenge oyo to ko la ça image oyo et ya skit ya maman biso maman aimée ou maman Marie Mbanza à Tindelier alors ndenge za boza surprise maman aimée habite to ko tikele vélo baza pa na ndako ayebi nje ne boza service omuni pe juste loko festival muta monter moto vélo ezan papa so handicapé bien yake coach pourquoi to luki ba so handicapé monteur parce que to nga ko ba chaque fois que handicapé za mutu loko ayo à chaque fois l'émission ba ngo toujours que handicap c'est l'handicap c'est la tête c'est lui qui est dépourvu de ses mentalités c'est celui qui est un vrai handicapé mutu aza makolo peut-être moi des fois mutu sala aza mutu normal mutu papa so muta monter vélo oyo handicapé eza papa na biso maele tonda pas za coach na za bongo abeta volleyball en tout cas do ça na émission bino o mona donc eloko nga souveka comme point to eza surprise oki no pesa pe mutamote monter vélo oyo papa na biso handicapé lisoso vraiment et to bi ke baza ebele baza pour vélo baza ebele vraiment surtout na centre ya Funa centre Mbushi ils sont baza vraiment tellement et bien nombreux alors yo posa pour ça opposer à sa charité oyo ya kits au soin handicapé ya beki ozanango tindela biso comment image ya maman Anne Marie Mbanza zoleka na kits alors quand on essaie toujours appel, je pense que ça fait un bon moment. Ton émission, émission, il y a toujours à chaque fois où vous avez besoin de biseau, une émission, il y a composé à ta charité. Et puis, c'est concernant mon téléphone, je pense bien, je suis toujours en attente. Attente, maman Alice Adéali, n'a toujours attente sa téléphone. Maman Nangaï Emilia, maman Emilia, moi ça va pas John. Naza, c'est vrai. Non, c'est bien ma casse. Vraiment, c'est maintenant surtout c'est toujours là. Si on a ligne, on a vraiment un mouvement sur internet, j'ai un petit problème de téléphone et on se met sur un téléphone. Non, c'est pas ma casse. Alors, oui. Merci maman Sylvie Luké babungo handicapé. Ah oui, parce que grâce à lui et Pesami et puis grâce à Chaîne c'est lui qui est handicapé. C'est ça. Grâce à Art et Pesami Awande, il fait attaque à émission biso na Chaîne Sylvie mode handicapé et maman ou apporter handicapé moto ngwa bana est propre. Donc vraiment maman a sur mot de place aux alliés vraiment maintenant surtout donc pour cette émission biso juste que ça surprise ou pas maman aimé à suivre. Boya bo s'abonner bokozwa makambo ya kitoko bo s'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV. Site ya mama na biso lukeba polimo ya handicapé.
Donc, on vit tout là, la clinique quand même monté. On peut baiser. Ah, on a besoin de la bébé. Tant que ma famille va se bébé, tu veux faire au Kabula Kabola. Bon numéro, ça bien. Mais à Bela qui se voit ça. Bela qui a, ni les gars. Mais habite Toya, c'est que c'est maman Anne-Marie. Avec qui Boroya, mais c'est que ça fait longtemps. Habite maman Anne-Marie, le connaît, Tindia pour représenter Awa. J'ai attaqué monsieur M. Sakane, on a Bellon, vous savez Bellon. Et on a expliqué, je le ouvre vraiment tout mon temps, le mot, il va se faire un message. Vidéo Zawana, donc il faut merci car maman Anne-Marie Tindi, maman aimé, il faut lui permettre de déplacement. Maman Anne-Marie Mbanza. Ça m'a pas mal. bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde Officiel TV. Bonjour, bonne nuit. Ah, moi c'est plus de le panneau. Et ça maman Anne-Marie Mbanza. Moi qui mission ça la belle, moi mission ça ka elubu ana. Et olambaka wana. Moi qui oza pour ma vélo. À ça une façon de vélo sika. Moi je vais chercher ça wana. Ndé ko na yé yo représenter moko. Vraiment, ayo représenter maman la ça yo. Merci Adam Motema. Abonde la capo na colonia ça va ça. Atika ngate. Abana ngo atika ngate. On va dire que on continue émission na biso, tout à qui place pour monter qui vélo et maman aimé, même Mérançais, tout tukuna et na nzela ya maman Anne-Marie Mbanzande, tozu dibaku ya kola Sabino, kit oyo et awa surprise oyo pas maman aimé, yo tout moni awa, même de le baki toujours. Les années palais, bimakate, contenu pour ma vélo. Alors, tu as un représentant et maman Anne-Marie Mbanzaza awa, alors peut un message oyo, maman te maman aimé à travers vélo oyo. Merci beaucoup de pour la parole. Message est que maman l'a qui émission et à maman aimé. Ayoka kimbela na ye ndenga lobaki ke azana vélo te. Ndé touché qui est vraiment na motema, ndé a sali geste oyo. Donc a somi pena vélo oyo pour na maman aimé. Vraiment, toka sikoyo, maman aimé, ya komona acte, ya nini, ya vélo ba pesi maman aimé. Boni, la acte maman Anne-Marie posé à travers de konaye, représenter à ça ndenge ni maman Anne. Et ça linga sengo makasi. Muta pesinga makolo otambola se pelate ya na ngai. Ba merci azana kata bote marangai. Nzamba pambola ye. Po biso o utaka makolo na biso. Ça yango moto tambola ate ça yango moto tambola ezate yango lazima kolo na ngai tiko na ngana otamba bisika na lingi ya yebisa merci utina motema na ngai na yeba ekutute mwana obenga ka mama yako tala bato ayo tala duna kamwe na yeba ite lazima sengo makasi na motema yebisa mama merci ndama pambola. Merci maman Anne-Marie Mbanza. Tu le toujours biso au ça émission de handicapé, tu vas porte-parole handicapé quand on parle des choses ils ont la réalité nango et puis toujours penser je pense l'émission de Salaki et aboutir à quelque chose lélo. Les abongo art ou charité maman Anne-Marie Mbanza a posé pour maman biso émérance. Alors très peu bino ba ou dans émission na biso. Baza ebelé. Lo bazang ba vélo, baza ebelé. Bazangi ba quoi? On appelle ça quoi? Babeki baza ebele bazang babeki baza ebele baza difficulté ndenge na ndenge na ba centre bandango na bango difficulté za makasi. Alors les autres ont dédié émission uniquement à la c'est l'unique Queen Mother les les journée na ye les yim des top émission solo il y a parlé des handicapés maman Anne-Marie Mbanza tu beta kabeta masonné trop na biso tu beta kabeta masonné trop puissance tozana belone tu dois émission dédicace na izanga nango te mais après pas dédicace wana poser art moko ya charité oyo mutunyo soto moni yango pimso ba kamwe hein le soto za awa il y a une émission il y a deux parties première partie zaki bongo commenter chaise ya maman et puis quoi ko présenter maman chaise ou maman Anne-Marie Mbanza Tindi le deuxième émission ya bongo elubu parce que maman tellement quelque chose que maman Anne maman aimé ça elubu quand tu regardes elubu fumba maman tu regardes kuna vous ça ka somme fumba wana fumba ça somme ça
Vous avez mystique fort. Alors, l'autre, je suis deuxième partie, soit ça vraiment. Et le malgré Ngonga, malgré heure, tout ça, dans ah, je me suis dit, on n'a pas le choix, c'est le boulot. Quand il y a le boulot, on n'a pas le choix. Il y a ça, toujours une belle quoi là, toujours froid au moulin. Comme ça, peut s'habiller. Alors, maman, déjà, tout ça, et le boulot, et le bout, l'eau, ça va se fumba. Et là, on va me sonner le bois de l'eau. Ça va m'attembele. Ça va m'attembele. C'est que ouais les guillemets c'est que les guillemets ils assoment ils accompagnent ton ndenge on a mon forme non ndenge ni poisson fufu pour le ne buma bat makasi c'est matembele on a matembele forme nini wana buka mbanga to matembele ya kambanga tena kati bela mbili donc to le somme no tende sani ndelo bela kaka ndi nzongo pe ko le bela biso aubergine na tie ndembe pipi en baisse. Alors donc continue le bout na biso ensemble na maman abia na bon matembele vraiment on va repas préféré na nga donc nga zamta bandono papa matembele mayebo misili min nyoso tuana donc na matembele belo nga ko lego lelo na matembele maman maintenant amata o benga cheche amata na chaise na ye amata na chaise na ye amata na chaise na ye o maman Anne-Marie Mbanza atindeli vraiment oh ezabongo cadeau ya maman Anne-Marie Mbanza atendeli maman Emerance yangwana vraiment 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 eza action moko charité maman Marie Anne-Marie Mbanza, maman, tout le banini vraiment na oyo sali pour na maman Emerance. Vraiment merci, juste te dire merci. Nzambe a continué sur toujours bolamu, abatela yo, batela bana yo, batela bakoko ya yo nyoso tuana. La 5e génération na art opposé oyo. Alors d'autres personnes aussi ba oyo baza na idée, initiative pour ça la boye, bos lembate, bos adutité, bos salango parce qu'il y a trop de handicapés, ils ont besoin de chaises, de béquets aussi. La suite tu as ko douté tinda, tu vas voir des images. Ndi maman Anne-Marie Mbanza a sali oye mokolo. C'est boya bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko, bo s'abonner ba diversité nyonso ezali, makambo ya kitoko sans polémique, parti prité, makambo moko ya malamu. Na cité oyo Sylvie Monde officiel TV cité ya mama na biso lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso cité moko ya malamu boya bosabone mwebele ekoki kobebisela yo te makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Monde officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana Nzambe oya bosabone site ya bana Nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Monde officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personnes vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolo omona mere ye monde azobalula mere ye mosi azobalula pena mafusa donc fufu pena azobalula badi ye wana oyo bendika mpe balamba fufu te mere ye azolakisa pena ye donc abi fufa bato makolo balinga yango te alingaka funa bango yoka yango nkele
Nazope. Nazope. Te. Mission complet. Et là, maman, c'est Anne-Marie Banza, ma chérie. Maman Anne-Marie, mon couple légit. Maman Emilia. Maman Sylvie, qui est mon handicapé. Maman Diva. Pas plus les chanceliers. Ça va faire comme ça là. Maman, attends la émission, c'est plus une émission. La salle de geste. Et puis que vous mettez maman en équipe. Ça la même handicapé, ça la geste. Maman Nathalie et Sombo. Ça ma geste, ça bien handicapé. Vous passez vraiment belé. Tellement ébélé donc maman Brigitte Mbanza. Maman Brigitte Mbanza, merci maman. Yo mwana leke maman Anne-Marie Mbanza. Donc on a maman Brigitte Mbanza, on a maman Anne-Marie Mbanza. Maman social, maman moteur molamo. Donc na bango na matanga pour reportage puis bon dans la chaîne maman so Sylvie. Pour le bout maman na biso élégance. Maman biso handicapé. Il faut que ça ait mission ya fungwa. Ezala déjà. Là on a des gens dans la cadre de là. Notre vacances c'est une émission. On soutenir de loin. Né maman Anne-Marie Mbanza ça dit. Au bengi biso bengi mon na ça na plus 243 81 198 0914. Tout au bengi ndeko na ngo. Au bengi ko za na téléphone te ko comprendre. Tout au bengi maman Sylvie. Directement contacter biso. Ba mbote zanga te. Pesa tu ba mbote na papa na biso Faustin Mbanza. À partir de Miki, on est robe en beauté. Maman Brigitte, avec maman Brigitte Motema, maman Brigitte Mbanza, Mbot, non, maman Brigitte, Félicien Mbanza. Donc, on a déjà famille Mbanza parce que c'est ça l'émission, les deux, et le boom Mbanza. Et l'autre, avec la combo Mbanza Pegata. Hector Mbanza. Ah, donc, après, vous allez en beauté, mais vous avez bien des serviteurs, Bellon Kola Mabeka. Il y a bien moi, il y a bien nos frères, il y a bien nos cousins. Ngam na zaki matanga les problèmes matanga ya prendre tout baki pe bozo ya image quand même de Lili donc on continue maman Anne-Marie Mbanza merci vraiment donc maman na Sylvie il va tout ça là moto ça ndiko na ngo déposit ni na ba ndiko na ngo comment le téléphone té ba wala l'émission on va une bosse l'émission na téléphone moi quelque chose peut-être que non téléphone connaît ça té des cas moi quelque chose peut-être non on dit tout ça et ça biso bien et ça m'a bien venu et bien ba baka ça l'émission ba ça ça ba aussi ça les promotion de ngeni kunga munaka ba journaliste ba cameraman ba kana te ba motema ko ina habité wana za tani to sa ne mission ba su ndiko na ngai c'est mon propre cousin to mona wana yo moni passe ne le passe na ngai donc on sait nga ba auto lo biana ba ça quelque chose à diva on ça quelque chose ba petit na hapla medi couple J pour le monde pour maman Emilie na papa John pasteur Moïse qui le monde kitoko le monde du prophète disons voilà c'est donc tout le temps pasteur Moïse donc ça directement papa na aller batadiama ça va on va bien makasa donc on a des missions bisa beaucoup de choses hein donc aussi les missions ba ngamona à la partie professionnelle boka ni wa Moïse obenganga ba odi kuzu obenganga ba pose obenganga pourquoi parce que je suis la cameraman je suis à la fois monteur je suis à la fois journaliste bon mona matanga ya pana biso akufaki bon c'est pas papa na biso akufaki donc matanga ça qui m'intervient pas beaucoup hein bon mona événement quand même aux hommes donc obstacle mieux sur 100% mais il y a bien au moins na Bellon Kola pour faire confiance à chaque fois que Bellon Kola na structure moko complet structure na biso ça na structure na ngoza BK TV hein structure BK ça na ba chroniqueur de base donc ba on dit Buzito ça na ndiko msusu hein ba Moïse de la Prince ba pose samedi yanga moko susu ba Berlin ba cameraman ngamo na zana Bellon Kola ba cameraman monteur journaliste na structure ça la nyonso bino bonne ko na biso ça matanga na photo ça ba fête na bino awa ozoluka bato pesa mingi ba image bon professionnel nde to sala ki matanga ya papa na biso ko donation ya kofaki ya papa donation Mbanza wa kofaki to za wana pona bino na boko ntata biso ka boza décider parce que bele na se wa misala jamais ba baki misala bango le ki ma be faut za no kan ndoki quoi ko belo wa bongo donc on est là on est vraiment structure complet na ba ndiko ma oza manifestation au déplacement na na ko ndi kuzi to za wana pero ndi kuzi basi ma pe caméra les 5 marques de déplacement 5 des caméra ma to mami ba le ndi ba simoko ngamo na simoko. C'est vraiment notre travail. Boss tenir biso et cause à la guerre. Là autour le belo moko ebati ba manga nda kuna kwezika ka. Bele pete beno akufa beno akubite beno anika toujours en fait. Nzamba zo sala ka azola msaneka nyoso. Wala msa. Donc itela ba yuda TV kolonde ba mbote non. Papa Love Luciana. C'est maman Monique. Ah, son autant à bon la moni prophète. Elodie la maintenance moi c'est Nzambe. Maman social, maman mutia munene. Maman so atali beka tali mwana na belo ko toka bebeka nzambo osuma. Mwana so na okia sala nga bien. Maman Elodie maman Noela Manzambe.
Donc, vous allez soutenir Bisso, et ça va bien vraiment. Donc, vous soutenir pour l'émission, déjà, maman, il y a des surprises. Il y a des surprises, ça m'a témbélé. Ça m'a d'abord besoin de témbélé. Mais donc, quand est-ce que le bout de Bisso, c'est une zalangata. Donc, ça m'a besoin de témbélé. Donc, Bisso sont ici. Mais attention, c'est pour le bloc, on a Bisso, le mot lié à Bisso, on a des gars. Merci beaucoup bandeko boya ko s'abonner boya ko sala ba j'aime na bino boya ko commenter bo s'abonner ezalaka na buzoba te bo s'abonner makambo nyonso ya kitoko ba diversité eza na Sylvie Monde officiel TV bo s'abonner bo s'abonner. Nous sommes presque à la fin de l'émission du journal de l'eau. Vous avez bon peut être dédié à maman Anne-Marie Mbanza. Donc l'émission est émission Anne-Marie Mbanza. Papa Félicien Mbanza. Nous sommes tous famille Mbanza, nous sommes tous basés en poteau. Nous avons émission à Bino. Donc tout le monde presque dans le souka. Tout avez deux parties émission du première partie qui bongo. Il y a côté de maman cadeau au yout. C'est pas maman Anne-Marie Mbanza. Il y a vélo, maman Zanki vélo. Tout le monde vélo. Il y a deuxième partie émission qui bongo et Lubu. Tous ceux qui sont vraiment ensemble, on a Bisso du Naza Awa, on représenter maman, tout ça est Lubu, na maman. Aimé, alors maman aimé, rappelez Bisso, le lambé Bisso est Lubu. Matembele. Matembele sur Bergine. C'était quand Bissa mouké, peut ça moi c'est bon. Bissa mouké, peut ça bien. Vraiment, tu regardes nini? La poisson à Kalingi. La foufou. Alors message ne connaissez pas va surtout au Moussoussou. Na art oyo maman Anne-Marie Mbanza a posé na chaise na le lubu lelo. Maman Anne-Marie. C'est pas ma casse maman na ngai. Na sepela kana makasi atana ko kana songa et pas bana na ngai sepela makasi. O lesingai o pesinga makolo na sepela makasi mama. Kumosa nga mwana ote. Sikona zaka na posa na bana oteka. Na pona tika ko telengana. Pona na sivelo na bana ko telengana na ngai. Kotelengana ko senga poka na zomelo ko dia kasi na voya na ndako na oteka nanga moi secret mamai na bima na ngate na teka pa mama na teka oya ko sunga ngata ne fiske ata na $1 ata na $2 ata na $3 ata na 4 ata na 100 ata na 200 ata na 300 ata na 1000 et ça nga bien na teka ka mama pour la boy monima ko telengana pota musuba nanga ba yoko ngam ko mususu la moninga na zate et ça bien te kasi na oteka na ngai bana ba kuta ngai. Alors toi avancer zabongo maloba ya maman aimé je pense bien mais à ce message pas mutunyo surtout que maman Anne-Marie Mbanza pas mutunyo surtout oyo se peut devait resunga ye eza malam toi maman belé na groupe maman Sylvie maman Alice Adeline ozawana maman Jetou Kinsala ozawana maman Emilia maman Blandi Machanga maman nangai ozawana maman oza ebelé vraiment o boko soutenir maman handicapé osunga tout ça c'est vraiment eza malam. Alors message sur relancer eza pas mutunyo sur tout eux mon émission biso c'est pas des kakana YouTube et ba handicapé ko zapakate ko negisha rangote tala ngo jusqu'à la fin yo ka message ba to eza message ni ba nga ba lancer ni ba nga ba senga auto parce que à maman Anne-Marie posé abimisi mbongo na ko somba chaise ya sika occasion donc copter le occasion mais ya sika tout neuf c'est-à-dire considérer mutuana apprécier valeur on dit ça nzambe akozan ko bénir ye to di bota na ye exacté alors peut-être na 5e génération pe di bota mutu moko azanga eloko tepe buka ko côté bango te alors biso ba to tikali pe to ça même geste j'ai bien dit au début de l'émission toi handicapé et belé baza difficulté ba chaise et ba béki belé baza nango alors message maman lancé awa c'est bien bon donc sunga vraiment maman ateka place azali au moins qui va foutre azaka na mwana mobali bo mona ki tout ndeko yaka o to mwana ndeko moi maman il pas bo mona ki déjà mwana mobali moko o ndika pa botaka te ka boga to zanya leka pembe nga mwindo nzambe mobali akimi sango ngina ndako ndeko boni bien papa.
Alors, na art maman Anne-Marie Mbanza posé pour maman et ça donne nini. Ouais, j'ai ba art mora féliciter et sukara boité à continuer. Nzambe pena pambolaye. En tout cas vraiment, je manque même de mots à dire. Nzamba pambolaye ba famille na ye génération de mobimba. Nzambe ya pambola bakisa o nyoswa zanga ki nzamba pesa ye. Akokisa bo senga motema na ye, akeka liboso pambwama. Merci pour na art o asali pour na maman. Maman Chadi beaucoup d'années à vélo, mais grâce à maman Anne, maman joue vélo vraiment. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Merci Nzamba Monaï. Vraiment, les Arabiens, au pessim de l'eau, comme tu pas reconnaissant. Quand une personne est reconnaissant, les mecs ils ont un moniope à s'opposer à maman Anne-Marie. Même au Koti, maladie Koti, souffrance contre la bota, et ça ne m'a raisonné à tout poser pour maman aimer. Rappelez Nzambe loko oyo. Nzambe abo sanate que art opposé à oyo poser qui peut maman aimer tamboda la chaise OSika. Tout bon prendre la souka pour que tous les canaux table. Na pesi merci na mutunyo surtout particulièrement na maman Anne-Marie Mbanza. Na mutunyo surtout maman mon queen mother, grand prêtre mère, bien grand prêtre mère. Il y a une initiative, il y a une idéologie. Maman civile qui est handicapée. Merci maman et puis merci à mon surtout à soutenir Bellon Koualama, à soutenir Rodrigue Bouzito, à soutenir Structure BK et comme j'avais dit, je suis un téléphone, mes téléphones dans ce monde où livre ils allaient libéka, ben un téléphone, mais tout le monde en go, je vais toboga téléphone dans ce là, ma casse mon ben aura appel, au moins pas aura appel à téléphone donc t'as pas regardé nos journalistes vraiment, na chomba toboga basé lango et un mystique fort. Alors si on peut t'assumer téléphone moi il y a bien attendre quelque chose au téléphone, ça a plaisir. Mais dans la seule message à souka en tant que vous voyez bien, moi, le verset, il y a Nabino, il y a un verset, il y a Rodrigue Bouzito. Alors, le 23 déjà, il y a des lancements, il y a un verset. Maman Sylvie, alors, maman, vous avez un cadeau de votre part. Isaac est sans enveloppe, Isaac est sans enveloppe, toute émission, mais grâce à moi, maman, n'a pas enveloppe de ta part ou cadeau vraiment de ta part. Et puis, maman Anne-Marie, dans là. Moi, quelque chose vraiment, tu as enveloppe, mon jour anniversaire, maman Alice Adélie, dans là. Ma mère, nous sommes tout au bénin, à ma barre d'émission, et ça se plaisir à ma case. Dans la cuisine, je fais ça, alors, merci, triple option, merci tout de. Ensemble, toujours, tu as toujours une structure, une bisobeka, et ils ont toujours été un service, nous tous avons besoin. Alors, tout est bon, prochain numéro. Bye bye. Alors, à notre troisième table, déjà, il y a l'eau, au moment où il me rend, ça c'est le et puis je vous dis, toujours il y a, toujours mêlé. Donc, pour dire que c'est vraiment Anne-Marie Mbanza et c'est vraiment ma casse, vraiment toujours là, ensemble, vraiment plaisir à ma casse. Donc, il y a toujours ce qu'on a table, toujours il y a ce qu'on a, donc, ils ont un plan où on a mon assemblage. Donc, plan plein assemblage, mais il y a un poisson, donc, maman respectable. Ok. On doit ce qu'on a table. Bon appétit. Merci. Na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza bave ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafra de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisumi na bino union fait la force belela beta force bakofongola yo elobeli bino merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajane na bino boya kokomante ezalaka na buzoba te osabone makambo nyonso ya kitoko bauniversité eza na Sylvie Monde officiel TV bosabone. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube
Sylvie Mode officiel. Tu vis site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bossa abonné na officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya boss abonné, boya ebele. Boya hésité, boya boss abonné. Boss abonné, bokozwa makambo ya kitoko. Boss abonné, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba bolingo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya boss abonné, boss abonné, boss abonné. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo te.